Il n'était pas mort à la croix en vain. Mets-toi debout. Téléma. Qui encore veut accepter Jésus-Christ? Jésus t'appelle aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est plus important que la guérison divine. Après, je prierai pour les malades. Qui veut accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel? Venez ici devant. Kolo Yesu aboya kamo motote atayo jali mabe tegenyoso. Venez ici devant. Leka awali boso baina ye akobongola yo koma mosantu azali kolu. Donnez votre vie à Jésus. Boya ebele. Qui encore veut accepter Jésus? Nani mosusu anikikotimela Yesu yakawa na kati yakawa. Yesu asila kikokufela yo akamata kimikuba na yo nyonso akobe
aujourd'hui, c'est votre jour. Lelo ezali mokolo na yo. Tu dois laisser le monde. Tu dois laisser le péché. Esengelo tika mokili. Je suis venu ici pour toi. Na ye awa mpona yo. Ne retourne plus dans le monde. Kozonga lisuna mokili te. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Pesa bomo ino na nkolo Yesu. Tu vas Ozali na makasi te. Kamasumu. Le péché est en train de te faire souffrir. Asumu ezali konyokola yo. Viens ici. Yakawa. À l'intérieur, donne ta vie à Jésus. Yakawa na kati opesa bomo ino na Yesu. Le péché va te laisser aujourd'hui. Basumu ekotika olelo. Jésus était à la croix pour toi. Yesu amataki ne kulusu bona yo. Pour te donner la vie. Bona kopesa bomo. La vie éternelle. Bomo ina seko. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola yo. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce que moto mosusu Plus ou moins 150 personnes qui ont donné. Que Dieu vous bénisse. Bene na bato mokama na tukumitano bapesi bomo ina bango.